branché. Tolobi, la police oyo kosala musala sikoyo na kati ya terrain. Bazaba la police oyo bauti ko prêter serment na Kitona. Bomoni ba prêter serment. Bazokota. O nyonso bozomona bakolongola. Bazolongwa. Ba policier nyonso o bazozwa mikate ya moto batie na pantalon. O bazozwa ba mapa batu ya ba mama bozotela ba pantalon so vimba okomi lokola robot. Ba bazozwa ba brosse à dents bazotia akangi na seboyi. Estili pona bino. Et puis Papa Kasongo, merci beaucoup parce que Kouloune est okende. Ndeko, ceux qui m'ont donné ça la malamu, doivent penser ba fleur na vrai ou faux? Oui. Merci beaucoup na Papa Kasongo, aux autres penser biso ba fleur. Na yo ki na Top Congo, na yo ki na ba chaîne 562 ba kei. Bokende libela. Oza kalina, kozonga te. Et puis tozo senga na papa, kota les sous na barumbu. Bati ba yebisinga na barumbu, na Tchangu, na quartier Kabila, quartier 3, quartier 10, quartier 13, Masina, kota kuna. Papa Kasongo, kota récupérer bango. Ce sont des hommes inutiles. Bakende, to rendre bango utile. Bakende ko travailler dans 2000 de plantation de canne à sucre. Vrai ou faux? Vrai. Tous va sucre belé. Va travailler dans le plantation de maïs. Et pas à Mawaja Djoune. Ok. Va signaler depuis lobby na frontière. Va péage commis, va foutre cher. Mais on te coupe ça na papa na biso IGF. Tous soutenir IGF. Peut-être au BIT. Tous soutenir IGF, c'est notre frère. Mikamba Mangwele, aye, dans la salle, un mois à Pamba. Un mois à Pamba, à un excédent, il y a 100 millions de dollars. Est-ce que c'est Sengoté? Si quoi il y a Kobeta, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu as combien? IGF, Azali Moutouaza, n'a sentiment du peuple congolais. Alingi changement en Mboka. Mais Tozo, papa IGF, dans la frontière, péage, entre les provinces de Kwilu pour entrer à Chikapa. Bazo Foudisa, Mutuka Moko, 30 000 dollars. Si quoi, vous avez Mutuka combien? De Kwilu à Chikapa, Bato Benga na Butu. Alors, Bato Nyon sur la carte à péage, Baza contre le chef de l'État. Il faut pas Kanga Bango, vrai ou faux? Oui. Bolingi bon salir l'image du chef de l'État. Les voleurs. Dans notre Sengina, IGF. Vous êtes notre espoir. On vous soutient à 100% par le peuple congolais. Nous devons changer la mentalité. RDC. Kitenge Yesu. Bino nyonso bolanda ki ye. Kitenge balobi Kitenge Yesu a promis que la coalition FCC ne sera jamais à l'image d'un cavalier avec son cheval. UDPS viva. C'est-à-dire quoi? À lobby, bino ko ne se kupaka. Kitenge c'est la bouche autorisée des Fati. Ayebisi bango, tokosa la coalition ndengenini au moment où insécurité na Kinshasa. Tokosa la coalition ndengenini, bobimisi bakata katanga. Tokosa la coalition ndengenini, bozolunga, bokata milembwe. Alors coalition wana toyebi yango lisuste. C'est-à-dire Kitenge Yesu à rejoindre vraiment les combattants vertébrés au fond. RDC. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Moamai séjourne à Goma. Bino molobaki ke akolala na Goma te. Bino molobaki ke j'ai même ma mère coupée soka ke kuna akufi. Allez le Nord Kivu. Atambolo de aéroport jusqu'à là balobi soki 810 km. 1000 km à pied. Azopesa batumbote 10 km. 10 km. Yaya Toba qui s'attend 100 km. Voilà. Toba qui il faut que tu mungwa 10 km mais biso to tche parce que azamuto amakofi mandomba. Voilà. Un combattant. Aza combattant be. Averti. Tobanda kolongwa na aéroport tangu type permanent makolo. Peut-être yo yebi yete. Voilà. Ernazolo baboya zo sekalbina telaka mwanasa.
élément dangereux. Ayebinga bien na kombo na ngai. Na yango tolobi boye. Maintenant il séjourne à Goma, Nord Kivu, pour faire un état de lieu de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est, et présidé par la visioconférence, le sommet des 4e parties des Grands Lacs. C'est un côté. Sécurité Zokota Ndegonangai. Babi Seki Bilolobi. Baswahili balobi na Kiswahili. Aina vile atuyaonaka sécurité ya hivi. Sécurité ya hivi lokola Donald Trump. Na yebisi bino ba pashi likolo plus de 6 à 8 pashi. Siko ba 8 pashi wana. Tala, kotala bomona. Sikata jembeli na ba vieux evandi likolo. Libanda. Kasi omoni aliko wana te. Des chasses. Sikata sikoyo. Tala ba sikata biloko balati ya ba américain. Ba robot ata mete na mutu edendi. Na ba écouter. Ba caméra. C'est-à-dire sur la kiti boy. Robot, attends, petit bombe, et so den. Basika ta komi ba ro. D'ailleurs, télécommandé dans l'Océan Atlantique. Na moni sika ta moko bandi sikoy, alali yango bol. Biloko ya Israël. Biloko ya Israël, formation Israël. Fati Beton, Fati Bunker, Fati Kemona Yawe, Fati Kamvou, Fati Kamvou. Il dépêche viva. Viva. Lelo, ndeko nangai, bolongwa na FCC boyo ko senga bulimbisi. Boleka na RTNC, bosenga bulimbisi lokola bitakui. So bolandi bitakui lobby. Apanzi, bolanda kiye. Ah. Bitakura robini, alobi. Ngai naza original ya Milembwe, na yebi Rubero te, na yebi kamera te, kamera za pash. Mushi. Alobi na yebi wango te. Poti ko seme de ordre na localité na ngai. Poti ka temps Félix a travaillé. Attends dans les bons. Pourquoi vous voulez créer quelque désordre? C'est-à-dire, ça Kosenga vous dites c'est indirectement. Vrai ou faux? Yoka. Goma est tombé dans le main de l'homme le plus populaire du Congo sans résistance. Fati Beton. Fati Moukwantongolo. Mouamai. Félicitations à Moukwantongolo. Mouamai. Pour Banga Kelo côté. Bon nier les actions de Joseph Kanambe et Politi Mwana Marcelin Tonton Moutouale pendant 18 ans. Kabila a reçu à tapoter tous les professeurs de l'université à devenir les artistes musiciens d'une seule mélodie, Raïs Oumela. Voilà, les actions sont visibles. Vrai ou faux? Les loups professeurs, il y a une université, Oumela. Musicien, mélodie, Oumela. Tu es un grand professeur. Maël Nyon ceci. Bozo Fouka Meliboso et Mouto a tant que 3e primaire. Un primérien. Oya yebi kotangata. Oya yebi kotangata. Kombo ya mwasi na ye. Kombo na mwasi na ye. Prononciation totanga na classe. Olive. Ye kaka Olive. Olive arabi. Ndé biloko chila zoboy. Kombo na nga Olive. Ye kaka Olive. Attends 1000 fois, attends oye, yebisa papa. Nazo jamais maman coupé attends au $10 000 que Kabila soit. Benga olive, benga olive. Roi. Barondo ça quand kaka re. Pesa ba ngota 10 000 francs. Yango. Lobelanga olive. Mes chers amis de la Bible, dans la mine de Kakanda, na mine ya Kakanda, nazo pesa. Le peuple congolais met en garde et demande le changement de commandement dans le mine de Kakanda. Kuna pillage systématique dans le mine de Kakanda, bas minéré. Il y a un colonel Katakatanga. Colonel Katakatanga, comme on a dit, monsieur colonel Mouteji Katakatanga, ne veut pas des autres tribus. Ils ne veulent pas de Major Lucien et Maurice AC. Qui travaille pour le compte du chef de l'État. Yo, colonel Mouteji, Keba, colonel Mobimba, Ayebi, Swahili, Ayebi Lingalate, Ayebi Kaka Swahili Bora.
mikoyo azosuba na bapantalon nde bacolonel oyo bozokende kotiala biso na kati ya mine un colonel azosuba na bapantalon je te mets en garde lobi ake na kakanda azobisa bato nyonso major lisana nenda kulifunda mu Facebook afundi nga na Facebook yoka nga naza Facebook yo keba na yo colonel tokolongola yo colonel wana muteji oyo ozosala désordre mine tozo mettre en garde. Merci beaucoup na Kasongo azosala musala kitoko. Merci na ba général nyonso o bazali na obédience chef de l'État. Neti Mbala Musense, il est derrière chef de l'État. Neti Ilunga moko ya JR. Merci beaucoup. Alobi tokobate le chef de l'État na biloko na ye, na ba sapatu na ye, na ba sani na ye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était accueilli comme un prince à New York. Tout le monde en chantant et en dansant. Faut-il meilleur président de l'année? Et c'est un beauté. Informal. Bazo Tunabiso, Nagoma. Ezaï Kayen na Abel. Mais Abel Oye, Wapi Kayen. Kayen a bino Mouyibi. Nazo répété un peu pour bien. Mukonzalinga kita groupe moko boye etuni papa e matisina babanderol na bango na banani ya INC tozala kibiso mibale tozotambola place moko Kayen na Abel mais wapi Kayen Mouyibi Kayen assassin. Mes chers frères et sœurs, je vous annonce même un centimètre de Milembo Bukendete. Basi bakimi kutu batiki Milembo pole. Lelo ezali deuxième jour. Félix akolala na Milembo. Bakomema na Chipo. Bakomona ba chef coutumier baza wana mobilisation jusqu'au Zénith. Balobi tokomema na Chipo. Akobaluka Milembo tina frontière. Ya mutu ozotambusa ba chantage ke babotoli Milembo. Bakena ngo wapi? Eza mabele na biso bango nde bakopima le nyangalakata le nyangalaka tokoyeba ba nyangalakata nyonso à travers leur nom Rwenzori Kilimanjaro Nyarugabo Ruakapuba Rosar Wakakaningi wana kombo ndengeni. Eso c'est papier mobimba. Tozokende rapide. Merci beaucoup na coalition entre Bahati Lukwebo na IDPS Kitoko. Bahati Lukwebo Kitoko. Toyambie. Onyoso Koya avec vision chef de l'État Toyambie. Ok, merci beaucoup mes chers amis, mes chers frères. Redynamisation du parti et implantation du parti. Augustin Kabouya pose la première pierre dans la construction du siège dans la ville de Kimpoko. Et ça c'est un côté. Il y a l'ingi Salani. Na Kimpoko, tu as le deuxième siège dans le village. Mathieu déjà va tomber. Et puis annoncer, oh nyonso, à côté, celui de la parcelle de la Bango, à cause de la récompense. Tiens celui-là, tiens drapeau. Porte par porte, on va évangéliser comme des témoins de Jéhovah. Porte par porte. Ndeko, nous sommes les descendants de Kipamvita. Nous sommes les descendants de Kimbangu. Kimbangu oyo, bao baliaka bakuisite. Kimbangu oyo atambola makolo. Oyo aliputa. Oyo ba mindele ba bende ba belge ba bende liputa. 25 koto, batala soka za moi subie mubali. Bakokate. Le grand révolutionnaire Kimbanguiste. Tosaba descendant ya Anouarit Negapeta. Oyo Baya pour violer virginité. Alobi non, Akangi Makolo. Je préfère de mourir que vivre à genoux. Akangi Makolo. Mais bana Kishasa. Bana $10 000. Ah papa Tikangate. Je répéter parce que je porte ma katana comme ça. Je répéter on a mis la jamba na tongo jamba te. Esprit amuki. Ndeko. Nazo ebiso Anouarit Negapeta boyebi ete Clémentine na Isiro.
balandi epai balongange tolingi tomona kaka virginité alobi je vais mourir pour ma virginité je ne dois pas coiffer la Sainte Catherine akangi makolo baye 50 je vais mourir akangi bazokoka bakotisa jamais mais alobi na kokufa ti babete matatu batika kokotisa mais soki ezalaki bana Kinshasa pesale kaka $10,000 papa tikanga moko te asilaka mundela zolia beta maboko te konakai lumbe mwete oye koya epa zotuna papa malembe te ozobunda etumboni lumbe mwete oye koya awa tolobi boye tozokontinue mes chers amis nalinga cité nalingaka soki bato bazoseka balobi no politike ekomi ya imu ya koseka politike eza ya kozwa pancréa te ozwi ngando obomi otie mwamba ozwi na pancréa ofini na kati sikoyo opesi bakomédien balia komédien sikoyo bakomi tala mabumu loko bapatron bakomédien nyonso bakomi nzoto mike botala libumu ndikila sikoyo ozokende pa mama Denise mama ambulance pesa biso carte ya santé. Merci beaucoup. Nous avons constaté l'arrivée des investisseurs congolais qui sont Kabé Denis, Kabé Wabambi, Kabambi Wabe, Toyoki Pierrot Wek, Toyoki Kansebu, Sergi Kassanda, Cardozo Wamamba Cardo, Toyoki Wabukeba Wabujadika, Alma et Pascal. Songa Ezaïr, Maweja June, Basangani Nandego na bango, Mutombo Dige, Balobi, 500, Saga Masango Zokita Nambushimai, Ezoya Boy, c'est-à-dire décembre à Boy. Ishima, Bana Kicha, Bana Mbushimai, Bazo Senga, Misalate, Ishima. Pourquoi la pensée? Alors, Bakolia Wande, je ne suis pas soumis à la méthode. Félix Antoine Sereti, l'homme Antomolo, Nazo Senga, Congolais. Katana bamoni beton na beton kata sikoyo boakela bango kolia so bakosumba na ndeso etelinga te bonga na yebisa bango tonga batonga na ba toilette publique bango balingi kaka pressé na décembre oyo bamburgera minene wana esala bango libumu pasi idepese viva mabundu ezoya euti na mibi mabundu pati misatu 500 ya minene wana okalingi misatu batie pembeni mwa pondu pembeni 7 bula fufu yaya bokosumba ndezo awa tolingi toshite merci beaucoup tolobi boye Monsieur Kabila voulait voyager en Angola, mais il était interdit de voyager. Ah, Fachi, tu n'as pas qu'en Angola au Soboy. Tu es un criminel au sommet de l'État. Tu as fait 4 crimes contre l'humanité. Obomi Shebeya, Obomi Arima Tungulu, Obomi Arima Tungulu, Wabinda Akufa, Bakanga Singaloko, Jésus de Nazareth. Mettez ma boque. Abandi ko bete makofi mutu alembe saliboni ale bafongoli basinga abete mutu na se akofi image ezali abomi Shebeya batangle na basache mutu asimbaki bilamba makila Shebeya kana la kalao aye wana zoya na milambwe Kabila asali massacre ya Kategelai bomonaki ba fosse commune makila ezotanga ya bibembe bazokende yango nani na maluku bomona te kobosana te babomi ba combattant vivant c'est plus que les lions okokende na kati ya zamba lion asameli ayaki na ye mutu atondi mais amoni yo boya esquive yo mais Kabila ye na permanence ayi de pese akangi bakadena minene apasoli bavitre abwaki bato baziki kusiriku alors tokotika ye na Sadar, ce sont des gens qui ont pillé ce pays. C'est-à-dire, ceux qui vont mettre la loi Sakata, Naminaku, Tokosala Liboula Moulaï, Tokotsi Bangoyon sont vivants, Topiniki, Tosali Miri Amunene, allez, Tokomi, les hommes qui ont pillé ce pays. Tokobanda Koyoko Sambe, la one référence, Tozoko Bwaka, essence, moto. Ok, mes chers amis, Tolobi Boy. Interdiction à Rouberois au Conseil des ministres d'y participer. Oui.
bete te maboko tote connecté Azarwa Roubert Roi à Kokota les sous dans le conseil des ministres, c'est fini pour lui. Soi-disant pasteur. Ok mes chers amis, la famille Makanda Pinga veut rencontrer le chef de l'État, Bazaba 13e parlementaire. Le chef coutumier de Bakwalonji. Le chef coutumier veut voir le chef de l'État. Mais Bazaba c'est que Baza toujours empêché. Yo Moutozo empêché Batou. Bachaki au conseil ont empêché Batou. D'ailleurs, au Bunda quitté. Boyé na 100 jours. Je vous connais très bien. Nakotanga bakomo na bino lobi na ko analyste na bino. Tous les conseillers, bozolo ngamusala zo même c'est bino musala soko bobengi ngate. Bozole bino moko. Na lobi na kotanga ba conseiller nyo. Oh bakolonga musala. Na zo bisa bino ke ngai babenga ngai. Ba pesi nga bakombo. Na kotanga bakombo na yo so kombo zali musala na si boye koye ba fiftek bozo kende na jebe bo awa nazo signaler ba combattant nyonso place nyonso to komona conseiller na biso IDPS oyo atela misi chip to ye to boto li chip to kana ngona lime ya nazo répéter bozo betela nga maboko te nazo ko conseil nyonso tokomona na bar ata na bistro mutu ezali banda tofongoli tokati basinga tokumbi yango na lime akotambola makolo. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Ngai nakufaki na Saint-Michel. Nakufaki na Saint-Michel babeti ngai gaz afara fara botu na kamere. Babeti ngai gaz afara fara nakufi bakena nga na prota mama Maria. Bape mona balobi bozo ebembe wana. Ebembe fongoli misu ekimi na sima. Ebembe fongoli misu ekima. Siko lelo bino bokomi kola biftek bozolo ba yejili wana zomela jam. Ngana zomela jam. Esprit amuki. Bon jila mela ka shikata na tongo. Yo so moni ngana mela ta shikata. Je suis intellectuel. Biloko na lo ba kabila ko lo ba yango. L'empire Loubet fondé par Congolo Mwamba. Un héros légendaire qui a groupé plusieurs villages. Congolo Mwamba avait trois enfants, 2 garçons et une fille, Louenj. Par la méchanceté des garçons, on a donné le pouvoir à Louenj. Louenj s'est marié à Ilunga Chibinda, qui apporta l'organisation de Luba Chelunda. Nous sommes des oiseaux de même plus. C'est quoi Biloko Kabila Kolo Banga? Le peuple congolais c'était un investigateur. L'homme est devenu Lukunisto. L'homme est devenu chien méchant au Congo. L'homme est devenu Lupius. Lukunisto, qui vient du mot Lukunya. Qu'est-ce qu'il faut pour combattre Lukunisto? Il faut qu'il y ait la bolingo, crassi, l'amour du prochain. L'homme c'est un investigateur, l'homme c'est un rechercheur, l'homme il parle à Mukanatongo 5 heures à Kendegoluba. Et ça bon côté? Oui. On nous a donné la Copperbel, peut-être que Copperbel, la chaîne de minerais, n'a produit commerçable. L'or, l'argent, cuivre, étain, manganèse, malachite, bultanium, uranium, nyonso nzambe apesi biso na Congo. Et puis abakisi asuka, mwasi kitoko na tibele. Si vous avez que Congo est béni, Congo est béni. Mais l'homme congolais a joué battu à la Likananda pour Nzambe Thierry. Yahweh Sala, Yahweh Sala. Yahweh Sala combien de fois? Appelle maï courant, biloko nyonso. Appelle or diamant cuivre. Alors lui, péché. Lève-toi et marche. La mouka, attends ça côté au Kendete. La mouka banda ko luka. Et ça bon côté. Ça bon. Les lobiso, babanda ko benga biso bagari zéro. To banda ko tambola chemise nyonso njuluka. Ba sapato ezate, balobi tozo l'extérieur. Mais na IDPS, les loto comme ba patron. Western eloko pa monde mobimba. Ata ba futingana na IDPS mais Nzambe likola sa futingana Western. Beta maboko Nzambe. Notre Dieu c'est Dieu qui appelle l'excès à ce qui n'existe pas. IDPS viva. Na yango nazo chité wapi nani Dieu merci
Dieu merci. Matissa Ngotiko Likolo. Dieu merci. IDPS viva. Viva. Combattant pesanga vive longa to ebisayo masole zabia. IDPS viva. Viva. Fachibe. Combattant tomonaka o to bengi ndeko Jaria Souberwa. Ndeko moko tango alobaka ete même na etandoike azalaka congolais te. Akendaka le plus loin ya kofunda ndeko wana bakanga ye bakendana ya makala. Mais toza ko rappeler lisusu. Akangela biso pe bitakwira yebisi biso na bosolo. Alobi azalaki chef coutumier na Milemwe. Jaria Souberwa azalaka o to bengi congolais hein. Alobi azalaka rwandais. Alobi lisusu papa wa Kanyinyining Alliance King. Yango pesaji la beta kasete. Bokeba na bakombo ebani na bakombo wana bandeko wana baza bandokimine. Papa nazo ebisa bino Fachi na Goma alali lisusu. Yo lobaki ete Fachi akokoma na Goma te. Bosali ba publicité même na réseaux sociaux. Toyebi bien réseaux sociaux batu bakimaka te basali nini? Parce que Fachi avandi kuna. Papa lelo conférence tête à tête na ba président africain. Na vidéo conférence Fachi azobeta na bango oyo tobengaka masolo ya calme. Papa balobi soki bayoki lisusu des ordres na est. Même ba président africain bakopakata mbangu na bangwende na bango na ba pays na bango. IDPS viva. Viva. Combattant d'élite. Bouti komona madame Tumbanzenza. Yepa aza na Uganda. Ezaka rapport na relation bilatérale. Pona kimie zoma na est. Kobosana te Fachi prometanga na yo. Alobi oyo tobengaka état major général. Il fallait ezala na est. Papa, na yebisio makamyo sebetami kitoko. Matanga eza na ngamwa FCC. Parce que tolobi cette fois-ci remaniement général. Il fallait passer la remaniement général combattant. Nalo bona lo baté. Combattant na so kate. Nalo bona lo baté. Ba yebisi déjà Jaria Souberwa. Na conseil des ministres atiata lokolo. Papa, toyebi kabal wana. Tomonaki na ba député ya lamuka bazalaki na kati. Tango ba inauguré o to bengi Milemwe bazo tia brukumesi merci la population Milemwe ba eko comprendre ete balingaki koboto na bango mboka na ba Rwandais lobi nazo ebisa bino o to bengaka brukumesi wana lobi azwaki nku ne loko pe président na ebisi bino awa papa ba conseiller bazo aider chef de l'état te tozo ebisa bino ba conseiller bazo aider chef de l'état papa toyebisi bino tokoma na opération lisu likolo ya nini bomoni bango na bistro bomoni bango na bar combattant boton de la mobo boton de la bango mobo parce que mikolo yo tolobi il fallait ba aider mokonzi mboka merci na le VPM Gilbert Kankonde oyo akei kozola biso ba investisseur po ba na République démocratique du Congo alobi kala mingi te nazo nomé ba oyo tobengaka ba burkumesi combattant toyebisi bino makambo esalaki na Milemwe lelo bandoki na biso bamonami na poa bolani mama Denise na kati ya Bakongo mobilisation tout azimit papa nayebisi bino na Bakongo mama Denise Bakongo eza ya kokwea par rapport ya nini mobilisation ezali wana par rapport peuple congolais à comprendre yango tozo signaler oyo tobengi na ba journaliste na biso tozo senga pe na mokonzi ya mboka toye ko remarquer même na ba faire front ya ba province information so comme la bango te plupart aussi na ko pesa bino comme exemple bomona ki marque amer tango avanisaki ba chef coutumier na se bango bazwaki information ete o marque amer na États-Unis d'Amérique bango to livra caméra mais babosani ete même mbongo o tobengi ya Milemwe caméra alia yango nazo ebisa yo marque amer amikosamaki te oyo amibomamaki pe te kiye alakisaki bango aux yeux de tout le monde alobi boye na ye koyebisa bino biso tozo soutenir Fachi Beton parce que Fachi Beton aye po asilisa oyo tobengaka unité na kati ya mboka aye kosilisa oyo tobengi muyibi biso toye koaccompagner toujours vision na ye yango nazoyebisa bino wakanyingingi muyibi mune papa kala mingi te bauti kopusa lisusu procès na ye ti ba le 15 parce que ba magistrat lève tozo lobawa baza na vacances papa bayebisi bino bolandaki lobi ba maître avocat ya monsieur Diamant na Top Congo bazo plaider toujours balobi Diamant azali wana alobi akoloba vérité nyonso azoki kaka 3% ya part vanda na yo kimia combattant d'élite toyebisi bino Fachi abeti sete alobi boye ba oyo nyonso
basali ba massacre na Milembwe basali massacre na S bayeba bien bakotikala kopardonne bango ate muke yango omonaki docteur Mukwe azokosenga alimedia bato basali badésordre na S basengi cour pénale oyo tobengi international te pays babanda déjà baprocès na bango papa nayebi entre biso na yo papa kobosana te banyamurenge kaka wana bakotaka na S balobi ete RDC eza te promise na yo eza te promise na bango mais na moment oyo nazoyebisa yo combattant biso na yo babwakeli biso esprit ya tribalisme parce que so tokabwani boyo tobengi banyamurenge na barwandais baya kokipe RDC tosimba na main dans la main tosoutenir Fachi azali ya na biso ya liboso UDPS viva UDPS viva Fachi merci combattant grand professeur Il me bandio la cara Il me bandio la cara Il me bandio Il me bandio la cara